déjà là. La cour d'appel. Il y a vraiment belé zalité quand de troba qui kozotika justice. Il y a mboka langa Congo RDC à sala musala na ye. Mes vrais, mes amours, je vous love. Allez, Tokyo, il a parlé de la justice là. Cour d'appel. Allez. Oyo ekolobama na ndako oyo nakoyebisa bino nyonso tous mes amours. Mais moi kokama moke ezake bandeko oyo bakotaki appel. Bandeko bakotaki appel. Lelo tokomi awa balobi baza prêté. Et comme si penza biso nyonso parce que soki bino boye ko luka likambo moko boye soit ko senga likambo moko boye sengi kozala prêt. Mais tu veux comprendre que bandeko baza prêté. Yango cour et sali bango lisusu faveur que tokokuta na awa lisusu le 21 octobre. Donc bandeko nanga nyonso bozala vraiment patient. Bozala vraiment la patience makasi ya kozela le 21 octobre. Comme ba voisin balobi baza prêté pour na lelo. Tokosala nini? Toza en état de droit non? Nyonso ça a droit à réclamer, toi tu as pour plaider na likambo yo amonike et simité. Yango biso tozali awa akomo zonga déjà ndaku tokutanika na bino le 21 octobre tokozala lisusu awa naza na kondima ke bandeko bayaki kosala cour d'appel bayaki bakotaki dossier na bango na cour d'appel. Cette fois-ci bazala vraiment prêt parce que lelo bazalaki prêté et kamusi batu nyonso et kamusi na bato bazo sambisa. En tout cas, merci beaucoup mes vrais, je vous aime. Quand on a le bac na koloba yango na ebisi bino. Tozali awa na parler de la justice. Donc toye na cour d'appel quand on to le baki ya koloba belé pene zate. Totika justice na biso sala musala nango parce que naza na confiance à justice alola. C'est la justice en Zambie ya mboka na ngai Congo. Donc toza en état de droit. Moution ça a droit qu'on réclamer aux alliés droit na ye quoi. Donc na lingi bino mingi de partout hein. Je vous aime tellement beaucoup. Allez, bisous, de bonnes choses à vous. Bye bye.